Dega Esnet ngaina yembela o Dega Esnet ngaina yembela o yo Dega Esnet ngaina yembela iyo balobi chaîne côté la ngo Dega Esnet to s'abonner à massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amayele cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisuna ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyoso e la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK Esnet. Donc on a katia ok s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba film moi pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyoso yo zawapi pongana zana kati bokoto na kati ya DKS maman d'abord tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner pour biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a pour aller makambuza yo moni image pour sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet. Bon, on a sepeli le loko oyo papa na biso Rich Club mona mabela sali eza bola mona biso nyoso na mabele oyo eza na mutu mota kosa le loko oyo to nyokomi temps en temps olati ketch okoma ana ate pote suyo to ndimaka te ke papa kosa le loko oyo ngana sa artiste na choko na beta kabale na kosa pe na posta ke babenga pe na sa le loko moke na lata boti na ngai na banda mbangwa na ke sala entraînement na ngai mais na kosa entraînement na ngai na otake na bando katira suna po baninga kuna na ya suba memangala mukongo 300 francs 500 francs na bato yo bayebi na mako lukatere mena koma benda bato mabaku parce ngokota likambu oyo zaki ngokota ngote okotiango bebi sina nzela na yo mais lelo to sepeli papa na biso Rich Club Zambe apambola ye asali biso pon oyo esungi biso mama nyasu asepeli na ye papa nyasu asepeli mona nyasu asepeli na ye donc Nzambe abakisela oyo mingi tu oyo manda na ye azelango maboko ya kofungwama Nzambe oyo biso tosambelaka alala pongite asalaka pona papa na biso Rich Club azape moko l'équipe na ye a parti fixera na betaka numéro 5 défenseur mwana na ye akoti awa bien sûr ko voyage na ngaka mike tant na yoki na za na biela ke papa zo salisa musala ya pont na sepeli pe koya na simbi pe eloko oyo moni na binga pe na tante ke jogo artiste yango yo kati na nga yango yo na meki ko partifia ndama musala mbongo te bola munde na mukili yango na ndem te sala po batu ba fifo na muki na mukili soko sa mu grand oza mutema mabe Nzambe akopambola yo te eloko nga na zaki na oteke artiste Glody Jogo na meka koloba na yo artiste na nga yango wana. Merci monsieur journaliste mais popo nga na loba kaka pona likambo tali pon to bundani fort bo papa na nga azalaki chef du quartier ya Cornel be abundani fort pona makambo ta pona pon chama pona bataliba ya bundana bango fort mais lelo pon chama population comment koleka normal tambule bete to leka kola pon eza bena c'est bon na pesi merci mingi o eza quartier na Mabinda nazali coordinatrice à quartier o pona likama pon o to ye pona orange chef de quartier benga biso mais to bundana mingi pona leta mais ta ko mona kaka
kaka mwana biso ya quartier ayaki na souci ya quartier na ye aye kosala pont na makoki na ye moko ya mibale nde nangi nabakisa mpo na makambo ya kini bopeto likanisi oyo mpo président azwaka ezaka likanisi mo malamu ye alobaka na début wana ya assainissement wana président alobaka nini alobaki chaque quartier basala comité sikoyo na comité na so basali bachef de quartier babourgmestre bazwaka bambongo na bawenze bachef de quartier bazwaka mbongo bapesaka pa ya bakomité wana en tout cas eyalaki ide mo malamu mais lokola suivi eyalaki te esimbaki te en tout cas mpona likaliso wana bakontinue yango mpona soin ezonga na mbongo na biso fo quartier na quartier bango bakotela mosala na bango likambo kaka na ngai naloba besoin yango wana mpo salite oyo toyebi te soki mbula nini ekosila en tout cas likanisi wana bazongela yango mpenza babourgmestre baza na confiance ya président bachef de quartier bazala na confiance ya babourgmestre bango biso bachef de rue toza na confiance ya bachef de quartier na suki kaka ndenge wana kasi yango nalobi te biso tomoni mpasi mpona kobongosa pont oyo eyalaki nango kutu pont te ti mwana mboka ye moko mutu na mutu aza na susi esika na ye honorable ye moko aye na makoki na ye moko aye kobongisa pont oyo en tout cas ndenge azokokanza yango liso bamama kutu baza na esengo bakomi deja kopambola be en tout cas nzambe asala apambola mwana oyo akende liboso yango ngai nalobi te mbongo epemaki na propre na mosolo na ye moko tomonaki baonja ndenge na ndenge eyaki awa bandako ebele se zindazinda asi bakenda bamosuku bakufa likolo ya basusi ya bandako na bango yalimba liboso asali yango te ye moto asalaka eloko mpo tokóma na mwa facilité ya kokenda na ngambo kuna yayemba liboso te donc ye ali mwana quartier ala kopromouvoir biloko moko oyali keno esala développement na kaka na quartier sepela na ye mingi peuple osepela ye mingi bana quartier basepeli mingi donc il faut mpena donc tosoutenir ye mais lokola ye ali mwana mboka eke autorité municipale yali autorité municipale epa koencourage ntango tolobi kena œuvre sociale yali commune vraiment commune pas seulement mpona bakimbanseki mais bato biso bauta mosika bazokata ndelo oyo donc pour autorité municipale donc il va koencourage ka baaction oyo rapport tokopesa ye keno administre na biso ya quartier mabinda akosala baœuvre moko ya kosalanaka te donc il faut toencourage ye mpe ayiba bamouvement message nini ya suku kopesa na bato nyonso basalelaka pont oyo ya Kolembe bon ezalaka na amour ntango tolobi keno lelo tobongisa tosala mwa salongo tobongisa passage oyo eza kosunga biso bazalaka mpe na amour bana courage babendelaka te baluka moyen ntango topesi mo dorde bango mpe bayaka osala eloko wana nga mpo soki ngai kufi bakutikala ngai kaka nokoa te na kati ya terrain bakolo terrain bazali komona biso bagrand coutumier bakolo mabele oyo tozowela eloko te tomoni lelo oyo honorable oyo ayokelaka bana kimbanseki mawa awelaka na mutu te abundaka mpe na mutu te ye abundaka na kisi te abundaka na bonzambe teknike ya bonzambe riche club en tout cas honorable oyo luvala nakobenga ye Fachi Beton son excellence président ya baprésident oyo totya wana tozotala kiti na yo munguni akota te tozala mpona kosunga population so population siliki yo mokonzi ya mboka okozala te soki population siliki biso bamfumu tokozala mal à l'aise yango nalingi naloba boye mokonzi ya mboka Fachi Beton mutu mukuabu simba honorable Louval pamba te aza na action ya malamu na Congo oyo tolingi biloba loba te bamama na biso ya kata mabele na nga oyo biso bango makishasa bana mfumu ngano bagrand leader mfumu maina aloba boye toza bate biloba loba te en tant que Fachi Beton eza fraternité mutu oyo azoluka mbongo na mutoki na ye riche club honorable Louval eza sentiment te atonga baprince bato bamona azosala bapont bato bamona asunga bato ti likolo bato bamona nalobi
ezaka nzambe ne mutala mukonza bandoki ezaka nzambe ne mutala mukonza banganga soki lelo faci beton oza wana eza mpona population yo ozali mukonza bakonzi moto mokwabu rich club honorable alobaka mingi te ye aza papa mosungi na motoki ya poche na ye bato tozoliaka na muke wana nalingi azala na biro ya munene oyo yo président faci beton oyo biso bagrand coutumier bakolo Kinshasa oyo tozoloba aigle rouge roi ya balio nyonso fumu mai nana melaka mai te nana sokolaka mai te nana subaka mai te nalobi boye mboka oyo tolingi bato lukuta te tolingi batu oyo yo kutuleta nano komi te me honorable na mbongo ne ya pasi akolia na libota na ye akolia na bana na ye aye kosalela batu ya mabele bino moko boyoka ngo ndenge na koganga population ezoleka na motoki ya pont ya honorable Louval rich club population oyo tozoloba na pasi oyo riche amonaka kati na mabele oyo bawumbu bakotika ye te tous les chefs coutumiers oyo aza na kati ya Congo oyo ezala kufa ezala aza na bombo oyo akosoutenir honorable Louval esengo na ngai ezali mpona papa na biso asali makambo oyo ezalaka mpona bamama tolekaka na pont mpo ezalaki tonde oleka na mai tozoniata mai baosenga biso bambongo soki mbongo eza te tokoleka te mamu toleka na mai ata mai etondi ndenge toanda kodinda papa me na papa na biso riche nzambe apambola ye azala liboso yango wana kaka nazalaki nango ya solo ngai nasepeli mingi na papa na nga riche antuka tokotika ye to tokovote ye oyo akoleka tala paseli biso tobande koleka na mai na makwate ebimi na makolo mai so etondi awawa bajani baosepela bakataka bato tosi bafuta biso bambongo me papa na biso ayokeli biso susi ayetiela biso po tala mpo kitoko mpo esungi biso esali bambula mpo oyo tosufri na koleka na mai sikoyo tokomoleka na pont tala mpo kitoko asali biso antuka bahonorable ya boye papa riche club azwa bisika te bopesa ye bisika ko azwa poste mpo tosunga bamama kimbanteke tala kimbanteke tokomoleka na pont tozala biso bien toleka na pont tozoleka na pont tozoleka na mai oso ozoleka ozwa bainfection omelaki so ozwa wapi me papa asali biso po tala mpo kitoko asali biso oya na kifunda okolekana oya na moto okolekana bata bakolo tala mpo kitoko baosalela biso baseli biso mpo kitoko papa owumela riche club tozalaka pembeni ya pont oyo ya riche eza na esengo mingi soki omoni ngai atise papa mungala na bandeki koleka na chaîne ya wabe lorango papa mungala ngai eyo so nandimi kosimba bacouleur boye mpo na nini mwana mobali oyo riche azozwa mbongo na ye oyo akolia fufu aye kosala pont mbongo na ye oyo akolia matembele aye kosala pont pantalon na ye ezaka kotoboka azoya kosala pont mpo na nini bato baleka bato bazala malamu azopesa loso te azopesa polo te azoflate bato na mbongo te o 2000 mpo bovote te ye aza mwana mabele alingi nde papa Kisekedi fati beton ça veut dire que ciment oyo bamélange yango na zelo ebele te ciment na ciment sikoyo ciment na ciment zwela biso riche tie pembeni na yo wana okomona ntango mobimba bakozwa yo Kasai te balabala oyo na telemi eza balabala oyo barebele balekanaka awa oyo bayaka kobengana Kisineni Kabila papa le père barebele balekanaka na balabala oyo na kati ya mai ozomona oyo barebele balekana awa tozalaka na pont ya munene awa ti riche aye kosala pont oyo elakisi te aza mwana mabele azosala pont oyo alingi bakufa nzala na mwasi na bana aye kosala eloko oyo mpe bana asali yango ewumeli sikoyo lelo ndenge nasimbi couleur na maboko boye eza mpona kolinga nde ye toza na posa Kimbatike mba baza na posa soko tindikele biso riche pembeni na yo Kimbatike mba eleki komini nyonso tuo ya Kisasa
nakata kimba na Kisasa awa commune moko te o leki kimba teke na munene biso ze belé koleka tous les communes Zule biso ye pon oyoyo tangu na asali yango te mweto kacha mai awe zate asungi biso makasi aleka tozana posa na ye aleka ba mama wa mimi ba bassin na mutu bazolela mwana mobali wana waza mukuse azala pembeni na yo aza riche ça veut dire te diamant ya munene awa na kati ya changu soko lingi opana na ebonga wana ndenge tolingaka yo nekimbatike mbato lingaka yo papa Feti Beto mwana mobali totindeli yo komona ye riche ye mutasali pon oyo ezala mayo yo ba rebelle balekana kawa o ba ko bengana Kabila le père ba rebelle balekana na balabalo nga na telemi awa riche mwana muke aye ko sala po ya munene apesa loso pa ya mutu te po ba voter kache mobimba ya sala makama minene naza chef de riz ya Kolnebea cordon ya quartier Mabinda chef de l'état olobaki to sala chaque samedi Kini Bopeto na biso yango tomoni député riche aye ko sa biso ba chef de riz to sala Kini Bopeto to sala kata ma ntanga biso tozo dinda po to sala Kini Bopeto otindaki au gouverneur alobaki to pesi chance na député na biso riche zoye po pesa biso makasi ya kosala Kini Bopeto kitoko gouverneur Kini Bopeto ayaka te burkumese na biso ayaka te siko na mutasali pont oyo na mutasali Kini Bopeto na leki yo moza question ngaza chef de riz na lobi na yo chargé ya population ya changu zala makasi ya to soutenir riche club o na pont oyo sali ezala malamu pona lobi nango ezala kitoko. En fait ndenge vous constatez tozali awa sur la rivière Ntsanga na pont oyo relié ba avenue Mibale Kimpanzuna Colonel Ebea pont oyo ezalaki jeté il y a de cela 5 ans et pas il y a président ya fondation Riche Club à la personne ya Makela Louval Z vraiment azo compatir na population ya Kimbantseke c'est pourquoi de temps en temps atiaka bango miso alors lokola moi tol et tengamaki tombwami na pont et nzuluki pe vitan nde akanisaki biso lisusu aye po ba souder makelelo na boyo ka eza groupe électrogène o tozo utiliser boyebi makambo ya courant na mboka na biso alors salongo pezo salama donc ezo senga nde to s'approprier na eloko yo apesi biso donc to zela kaka yete kasi à chaque fois esengi biso to s'approprier nango j'étais curieux il y a koyoka que moto alinga azokaki et puis ba commission ngo likambo na ye non l'état asalaka nzela ya makadam jamais soko beti libaku okende suko tuna l'état pwani osalaki nzela ndenge moko yepe bolamu apesi biso oyo esengeli biso to s'approprier nango to salela ngo penza ndenge esengeli alors peuple ya Kimbantseke nazo senga bino bofongola miso badongolo miso bako utaka bipai na bipai bako yaka okoyoka o na sombi de pusu na pesa groupe ya bato moko boye basalelaka pusu wana misolo ekozala géré pa nani surtout que ba groupe ya lolenge wana baza organisé te alors na banzi tozala na makanisi ya malonga pona peuple na biso et puis tosalaka ngo na bakwe na biso respectif eza te outi na yo soki wapi ale oye kokuluka kaka kote moko boye obanda kozoba batu na mwa ba 5000 francs et consort peuple bofongola miso soko bokolia ba 5000 wana bolia yango mais bopesa bango ata mongongo moko te ata voix moko te comme ça ekopesa bango leçon soki Congo ezo avancer te eza suite ya biso peuple mentalité na biso eza penza erronée to s'appropriaka na o nyonso bazotia na disposition na biso pour que toyeba kobongisa yango tosunga mboka si ngana lobaka yango si chaque Congolais à ce qui le concerne dans son coin travailler pour le pays et non pour un quelconque monsieur na banzi ke mboka ke liboso
voilà un peu ce qui te sale la makanisi wana et rozala malamu yango to voter kaka ye na pese merci nzamba pambola bakse belé po balbi ke méditer pambola sala malamu tika méditer pambola na ye misu na biso ezalaka lokola témoin tozomona misala ndenge ezosalama bon ndenge nini bozala na pongi bokenda kozwa mutu awuti musika boteye na isika na bino akobongisa bino te bozo penza mwana ndako botala nanu misala mwana ndako asali soki ngana yali kokosa bino botala nanu misu na bino zomona nini bolamuka na pongi bote mwana na isika mbongo oyo yaza okubebisa eza mbongo ya guverinema te mbongo ya ye moko ya posi na ye biso nde tosimbi bendele mpona président na biso makanisi nini lisusu okoki obakisa na ebele ya makanisi oyo aza nango mpona population na ye ya Kimbanzeki nzambe abatela ye azalaka na ye mpo na oyo ye azosala mpona biso en tout cas nzambe asunga ye 2023 oyo akozonga nsima te fo amata azwa po biso tosepela balobi likambo ya libaya na pont ezosila te ezongi lisusu ndenge nini bozobika na libaya oyo soki mvula nyonso ebeti ezongaka liboso ya bato mpona kopesa ba 100 francs ba 200 francs libaya wana biso toboyi comme ya kobongisela biso pont biso tokodinda lisu mpona 50 francs ya libaya te biso tomata likolo po aye kobongisela biso place ebongi. En tout cas merci na parole na sepeli papa riche en tout cas moi na biso quartier en tout cas osale la biso ndenga teli biso ponto comme omona pe bakonzi bakomo developer pe moi Kimbanzeki yangwana wenzi na biso eza wenza kala ye moko pa bokwami awa to lipe na sale la biso to mona penza to tombola e pena nde nzamba o tombola e asomla so ba para soleil mesa tozo dinda na tanga tili biso pont en tout cas atela biso nyonso po penza biso to ape apona ye donc il faut to tombola mwana biso quartier yangwana merci to sepela ndenga ya ko sale la biso pompe nzamba pambola ye taba lo me nzamba ko sale la ye lokola ebele ba oloba o ba otombola ye bazaleke ebele o ba okite ba amuke donc nzamba o sale la ye asala continue musala na nzamba opambola ye métier et monsieur ba talentueux le na mbeli bino la coda za parmi ba artiste o bakenda sango na kinyo la coda za parmi bato yo basala ba ligne et puis ayana kiye na mona wa musique donc na minute yo ndi azokoba epai ya Marcos donc parmi baso yo sozo yoka au sentir vraiment que notre ndire kaka baso ba embaka kala balamoki donc baso wana nyonso baleka kala et puis na ba oyo bazalelo ba o bazalaka wana et ya ba génération wana donc batika pena ba maele na bango tout et pas Marcos donc mwasi moko mongongo moko maele moko donc bongo ebele donc kalate tozala pena ye une émission na biso ya art et métier ndi tozo sola bongo na artiste la coda donc moko parmi ya ba artiste talentueux ya mboka na biso mbote la coda mbote poisson les grands journalistes ou l'équipe bango tout bonne santé pepele tara corbia donc il faut bien qui toko ça obungi net bon na bungi net c'était mais il faut qui m'a on peut TV ça va bien mo zongi nesiko to zongi ozongi pour bato ba comprendre que la coda nda zongi pesa biso na okiyo et puis to koba na biso c'est vraiment lobana yo mwinda ya solo malobana yo mwinda mobola zanga bami si tu ba fanzala beaucoup de manquer ma patience nzambe nanga banvwama batonda ba master jiclan soit bel officier papa la coda oui on dirait aux ala anelo mo ne soko kotina makamolo wane la moto le kongo bena fwe la moka pote to bana kolo nzambe ya kola donc tango to nzamba obatela yo peso voix peso pema mais faut comme ça ya moto benenge loko nano c'est vraiment le bana omwinda mobola zanga bami la coda actualité a dominé na bosangani ya baiwenge donc 4x4 nenga bakutani et puis batondisa lisusu libulo ya stade des martyrs omoni bokutana ndenge ni lokola artiste et musicien teza bena vrai ba viwana eza bien wakisangana po parce que baza batu oyo bana nzela ya musique mboka na biso tango boyoka nezaki te donc
et puis c'est moi musique moi des autres mots boye et puis ça qui d'ailleurs bokabana bango d'ailleurs on a jibeti et aussi mbaté au médan et comment à niveau d'ailleurs qui OK musique congolais comment na C to bazongani basangani lelo oyo ba poto pe zongi à travers na bango to ka bekche ba kebeta ba poto ba fabricage donc c'est ça donc ko sangana bango ça bien pour e ba subiso su ba implice donc e ba su donc ko sangana bango wana et tombo su musique Congo. Lakoda talana na sens mususu est-ce que 5e génération ko kitate na beaucoup tanyo et ko matande et kitate ba viana ba mitema bete ba play ba viona ba play fort donc ti ba sangani bongo et ça pour ba sentir que musique biso ko maki na niveau mo ke mabe ba voyer mo beta biso na ba nigérien le 5 fois sangana po parce que force sur la musique congolaise. On dirait force à musique Yamboka Nabiso 5e génération des oies qui ont pu être dominants aussi oyo bayanke bakutani bwe bambiaka lisusu ya monde ngo bakutani monte que non makampezo ke nani mususu. Bon ba vie la 4e génération. Biso tozoya biso tozo la 5e génération. Mais ba vie faut pas sangana bongo parce que po binemi ngo pe umeli peta mulai trop. Bondo inana ka pona nini? Bozami bote sika moko bola ni mbongo kuto ya kuto bien fois sangana ba petit musu bazana na bazo vite be bazana ba futelaka musu bazana be bazana ba uta mikili ba be na ringite à travers makambo ba sangani oyo ba contrôle ba sasa na oyo ko pe ba ngobiso ba force mo beta ba un quart ata ba demi parcelle c'est bien ma bête na ba kala to dans ba manda chance mana ndo belo mo babi ba violence ba bonga déjà ma vie ba wera na ba gérer ça bonga mais bango na ba bongité est-ce que vient ba repéter chance te ba yo kana ba sangana wana c'est wana 2010 ba ko sangana te pour ba ba conseil on ensemble pour on peut pas se retrouver mais idée na ya nkumu pe et ko kisa mpe lelo 2022 ba beta donc c'est bien la koda na yambaki pasteur Denis Lesi alobi kokutani oyo ya bayi wenge eza soso aleli donc ba politicien pe foli ba sangana ba pasteur pe faut ba sangana kuma kampe ke na ninga mususu oyo ki maluba ya pasteur Denis Lesi ninga en fait Denis Lesi on a el professeur a raison au moni Congo le soto to kabwana ça ba haine donc ça raison que la biki faut même ba pasteur faut sangana ba politicien faut sangana pour tonga Congo tu es riche au monde na pont na moni riche ah ça misala ya pont et ça ya bolingo so mtande ngo faut pa pia chance ça mata député pour aller na mugu ska vandi na bolingo ya côté ya vandi ah ça misala donc ba politique faut sangana ba pasteur faut sangana pour moko ko taka tamboka na biso Congo si to bonga te ka za ko to lingani te biso na biso et ça peut wengiza vrai exemple bien ba sangani de basangani bongo yaka basangani pour bango moka te même peu politicien faut lingana ba pasteur faut lingana donc congolais faut lingana so congolais faut lingana le rôle la musicien so rozalaki na kati ya liboke yango ba projet et puis ba ambition nini okoyi koloba na kati ya lisanga na pour que makambo etala pe voir mususu le tingana un ezana no so na mission na cop na bango wana ko ya cop elo le boso nga pesa bango na lobake to sala studio ya monene bongo opoto pe européen biso wana to liango bilela te to sangana to sansa bongo to sansa mbongo wana to sata salle mo ya danger pour na kisa na Congo kisa to en salle te au bena danger pas maman ngebi salle to danger zate malgré ba showbiz ça mais eza mukie lelo so bango ka wa jiba sende ba sangani bo ba showbiz ba mukie Hollande donc baza ba tout mo boye baza ba vision peut-être que tout le monde va sangana so mo pas idée na mais idée bien na mona pour na ngaso na cop na bango ko sala studio monene ko sala ba salle mo ya grave pour le yo ozalaka te ba o ba ya sima ba betara ba concert mingi ba ambition na etalika à côté ya ba artiste mais oui talibana te talipe société mususu te oui ko se retrouver na ba ambition oyo talisi soki ozalaki na kati ya lisango eliko le bani au monde de ti ba société oyo soki parmi na musique ezaka bra Congo bralement des sociétés wana oyo soki parmi na musique mais natamo batika ki peut-être ba misai on dirait batia mo musika quelque part après yango c'est là on dimne pe fetira aramboka na biso musique po
tant que qui vous vendez oui Robert s'intéresse non dans le bon sens il y a un projet pour ani to lobi ba sala ba école ba sala ba hôpital pour que ni participer à société mon sous se retrouver que aux mon rare ba salle ba studio donc mingi aux autres la rare mingi côté na bino mais couche mo pe à société boutique on ka on va manquer tonne mais OK quand on doit manquer wana mto kitsa yo diminuer akoda yo zong saka mambweleka pona minute so ye nansone donc ya siko moni ko tanga akeno azongele tata na ye tata na ye tata okele mawa tata la afulu yesusu ya comme na succès oki déjà gombe na gombe bo banzembo ne wana bena na vrai dire na yo ka ngoka na nzela mais ko na mona yi za ngo bena taka na ngote parce que na zo ba temps bena yo travailler héritier à part les so na bloc calé ata maison mais ne wana non ndete mbilo na maison na bon mabita bolingo ka kolinga raison pour tout na sambwe c'est pona linga kiyo toure embonda bolingo bozoba toure mada me bando kenda na vina ngai koma selokola moto balesi dega esnet ngai na yembela dega esnet ngai na yembela yo Dega Snet ngana yembela iyo balobi chaîne kotala yango Dega Snet to s'abonner à massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amaele cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde bisakanya malamako Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso et la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK Snet donc on a katia ok s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba film mosi pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala ranga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bord tobenga ba voisin tobenga banendeko baya basabone po biso tokomi na biso awa toteki kuna video tokomi atovandisi no awa po ani makambo eza yo moni image kosentir donc awa bagagi ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko baelubu olinga komona vie réelle ya bastar na yo saboneka awa na DKSnet.